Moi, je demande que Papa Wana Bassambisa en public. Les stades de martyrs, tout le monde descend ensemble en public à trahir le président de la République. C'est ça, moi, je demande. Arrestation de l'immédiat de Papa Kalouba. Et puis, va traduire en justice. Et puis, va avoir audience publique. Le stade de martyrs. S'il s'agit qu'on lapider, les seigneurs. Un traîneur de rue. D'ailleurs, tu n'as pas avocat. Tu n'as pas de cours de droit beaucoup, il va très qu'on a bon. 3 millions comme ça la mine. 3 millions. Oh boy, tu as fait sangai. Kalouba. Président de la République, ça y est moko. Cour constitutionnel va corrompre pour 3 millions. Mbongo oyo ya baindien. Mbongo oyo ya Bukangalonzo. Cour constitutionnel, il est président de la République. Cour constitutionnel, il est président. Le lot va corrompre 3 millions. La lobby Fatia qui okuta Congo na libulu te erreur. Mais na kati érosion moi c'est qui na likoro de moko ya mande. Si azolinga érosion que et puis comme kaka etumba ma se kotu. Ya moi le kwa liboso senga ino kozwa likoro de libanda e. Ya moi ko ba benga ka Chine rambo autorité morale le Fatia commissaire mwana po. Ouais comment se ko finir na mande feleli. Finir na libumeleli. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Merci beaucoup à Félix Antoine Sekedi Chilombo. Moukantombo le Mohamed Wakaninda. Tous ces trouvés, Bissegno? Yoso. Lelo Moukantombo lo. Azongeli. Azongeli bakambo ya kotambolaka. Akende koluka kimia. Azaki na mboka moko na Soudan. Alongwe lobi na moni wapi na Côte d'Ivoire. Bayambi bien ba Congolais komoni yango. Bazolande na ba drapeau. Ouais bike na mona ki Félix Alelati. Botala image vone bien. Azo pesa ba ngombote. Moko. Amoni ba Congolais be. Na ba drapeau président Bamoussous n'est pas si bien blamba. Il y a une maman Denise. Azo pesa ba ngombote. Mbote. Ouais bike akeli a telemi moke a tie mutu na sa. C'est-à-dire allez. Tela ba tout ba kimimbo. Bakimimboka. Population d'Abidjan. Ozo mona ke oyo za nani? Braza mobimba izao. Balaki sango lobi na ba 20h sur botalaki. Tela batu. Mais comment Congolais kimimboka na ye? Oyo bike moko antombolo atie mutu na se. Ngamba ko na lobi ale. Moko antombolo leli. Congolais komi kende na Braza mobimba ba Congolais ao. Ok la France. Ok mini. Na Gabon. Mais il y a lobby et lesquels qui est parce qu'il y a Tiaki Moutourassi. Président, parce qu'il y a un bel parce qu'il y a un drapeau. Parce qu'il y a un bali. Monde. Oyo za Congo bien et ça Abidjan. Peuple azokima. Toujours le peuple azokima. Bantu boss wanyemi kukumbushimai. Bato azokima bazokende wapi? Siko linginga na loba te kabuya. Umoninga soli na weko silika na kofinga kabuya na treba kana ngai. Mais na pinga kate merci beaucoup. Mukisi toke ba. Toke kota ngai. Bato bazokima mbushimai. Ba papa na ngai lobi na weki papa. Menzaleleki. Tunyemani. Mona na ngai kwa wasana papa. Tuka ba mushindu tuyakulu kumbashi. Papa na wapengi oke atika ndaku na ye na boulevard nza
bakuba lelo jente no kaluba on a komisaka yao kaluba wetu pour constitutionnel bapesi pouvoir na stade Martin mutu nyonso ozomona papa mukolo bapesi yo valeur mais kaluba wetu atrahi kaluba atrahi soki bazotela trahison yango bozomona nakomi kose retrouve nga moko babaki nga na kulusu. Est-ce que vous comprenez? Vaut mieux travailler dans le Congo, travailler dans le Mundibu, à votre trahir. Nous autres, nous sommes na kulusu nga moko. Maintenant, il y a un côté au pays. Est-ce que vous avez un parapluie? Vous avez un parapluie de Tiki Bango. Bac in de prison. Jamais. Bon, parce que parapluie à Bango, et ça, Gilles Kalou. Bon, tout le monde, nous avons un Ernonso. Nous avons papa ou Yebi. Bayaka. Nous avons un faux. Baye. Kotambo le lote. Balobi bazokanga petit wana. Balobi bazokanga oyo. Na lobi so bakangi bokoyoka sosokole. Akolela. Sosokole. Akolela. Lobi na beleli kabuya boyoka ki. Soki mutu tela kufi kabuya, mutu tela kufi. Est-ce que omoni aningani? Ayata koyate. Bato kabuya, kabuya. Bato nyonso si la zoya ko boto la permanence. Quel est ça? Si la zoya ko boto la permanence. Nini batu sangani na permanence plein nini balobisi la zoa ko boto la permanence zoka shilpe abata yeba zo banga bakanga ye piscos c'est ça la politique kabuya lobite uyebisa bango abengi batisa yebisa bango ba tashedi balobito ko yali susu mongo bi batu ba ketre transforma kolo souffrir ma bête ma policier ma banga. Les habits sont des Kabou. J'ai donné Kalouba disqualifié un démon de naissance. Voilà. Un Wakous. Un traîneur de rue. Déjà, tu n'as pas avocat. Tu n'as pas de cours de droit pour qu'on va traiter qu'on a bon. 3 millions comme ça la mine. 3 millions. On boit tous au Pessangaï. Kalouba. Président de la République, Zayemoko. Cour constitutionnelle va corrompre pour 3 millions. Mbongo oyo yaba indien. Mbongo oyo Bukangalos. Cour constitutionnelle, il est président de la République. Cour constitutionnelle, il est président. Le lot va corrompre 3 millions. Balobi. Nani c'est qui? Ma tête est wana, moi je suis alors que je suis incompétent. Il va mourir bientôt. La cour est incompétente. Yaya, cour, il va mourir. Cour constitutionnelle, président incompétent. La cour constitutionnelle est incompétente. Qui va les juger? C'est qui? Moi je demande que Papa Wana Bassambisa en public. Les stades de martyrs, tout le monde de ça assemble en public. A trahi le président de la République. C'est ça moi je demande. Mais c'est le arrestation de l'immédiat de Papa Kalouba. Et puis, pas traduire en justice. Et puis, pas que je n'ai pas audience publique. Le stade de martyrs. S'il s'agit qu'on lapide, qu'on lapide. Du Seigneur, ceux qui vont venir dans la pitié, tout le monde Félix Acha petit frère est place. C'est la dictature. Acha petit frère.
Mwana mama. Mwana mama. Mama so. Na yango na lobi boye. Kwa ntobolo mwa mai. Mela kene. Voilà. Kabila sele abeti batumbu yulu. Mutasala kene kwa zate. Muse kabila wewe mtu mune. Kabila ya machomba ya bomi batobele. Asale lo kotetinga lo. Azole bistek. Pourquoi pas yom kwa ntombolo? Oui. Badirija Kamboka na mawa. Badirija Kamboka na mawa. Ozape sango. Soki mukontomolo za sango lata teni. Lata nani? Mais soki oza chef d'état-major général, lobi na mona yo na sukutu ya ba militaire. Otie bere fertia. Ou bere rustia. Mais là gene. Baluka na ba cité. Fiakola bisofi. Nazo senga na mukontomolo pour le peuple congolais yoka. Bete bisofi. État suprême, l'État teni. Vous avez papa et militaire, non? L'État teni, peut-être que vous avez un veste, vous avez un gâté. L'État teni. Comment vous avez un gâté qui chasse ça? Kalou va se faire la haute trahison. Aïe, mais qu'il a aucun de la macala va continuer à ce sont des conspirateurs. Il faut que vous ok. Président, on va pour la bombe. Papa, ne va pas mailler. Allez, un bon côté. Ministère de la Défense. Ministère de la Défense et puis Missi Massango de tonne en tonne. Et pas papa Kabanda Gilbert. Massango est belé. Tokobanda Bokabola, ba cantine par cantine. Et ce que nous avons à l'université. Mais nous avons avant de faire Massango. Nous avons un tombolo. Au Pesaki, Babisi a ba étudiant. Ba étudiant, c'est pas comme au Bundi Sangai. Babisi n'a pas besoin de savoir. Contre la retraite. Ministre des Transports, serveur au camp de guerre. Babisi ba transport. Babisi ba transport et ba étudiant. Et ça, on s'en pour la moitié journée. Dans la Bakuba. Tosengi, bon bibi ça va. D'ailleurs, ba transport et ça n'en sera tout au monde en côté. Batou bazo futa 3000 francs pour son mandat. Tous ont dénoncé. Transport ok. Chibamba. Bolobaki Chibamba transport. Aza biso IDPS. Oza muyi. Chibamba allo. Chibamba aza IDPS. Manipulé par Kabuya. Nalobi boy. DG Chibamba. Aza IDPS manipulé par Kabuya. Nabandi kotanga ba DG. Okolongo Chibamba. DG Sonas. Ozaka piri ngai melelo na frappé yo. Naleke pa na yo te. Panzanteke. Obanda ko benga ngai. Chaque jour olanda ngai na biga iro ozolanda ngai. Kombo na ye lycée Mboyo. Yo yebi ki DG wana ozwaki yango outa na PPRD. Opesa nga mbongo na ndimi melelo na frappé yo. Yaya naliaka mbongo na mais soko moni ngana zo frappé naliaka mbongo na ye. Kaza mbongo mbo? Ya mbongo. Mbongo mbo? Ya mbongo. Naliaka pesa yaka. Opesa nga ba $300, ba $200. Maintenant, eza mbongo mbo? Ya mbongo. Tika nga journal lelo na frappé yo. Na tika ko frappé yo te. Sala musala. Lusimbo yo. Muntu anoma yeza kabundu na Kabuya. Auti la PPRD. Asalaka azotongela Kabuya ndaku oyo ezana na motel fikin. Ba bisa bisolobi. Na poisio na motel fikin. Yo muntu azotonga ndaku wana tilikolo. Azotongela na sasa nini? Et puis omoni nda bandi ko baluka sutuki. Olobi yo yibaka te. Mais mbongo zo tongela batumba we uti wa. Et puis
obanda kobenga ngai chaque fois mbenga ngai te ozobenga ngai lisu te kabuya yebisi oke kobenga mwana wana te maintenant lokolo ozobenga ngai te ngai nayebi tu bitumba liseko komui ministre nyonso oyo kabuya pesi ordre ayambanga te nakofrape yo ande epuis nakozwa 5 millions de combattants toyo todeloge yo oyebi ke sonance eza kaka na boulevard soki nalobi na tia sitting na 2 minutes nabandi kolongola nakangi yo na bilamba lucien mboyo muyibi okoyebisa faci mbongo oyo ozotongela kabuya bandako euti wa mbongo ozotonga lupangu ya motel fikine j'ai des preuves bato na yo badg adjoint badirecteur nalobi badirecteur nyonso oyo yo ozotravaille na bango kuna baye kofunda oyo epa na ngai soki obengi ngai te lobi na kokontinue natalanga maboko lokola ye aboyi négociation na sile andimi kabuya moyibi nga mpe nakofrape nakodenonse place nyonso osalaka mosala mpo na kabu ngai nandimi nakufa na bino nyonso chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi interpellé DG ya sonance azotonga mboka ndako ya kabuya ye aza nani lokola azozwa mbongo ya mboka ya moyibi azotongela kabuya siko kabuya ayebisi ye ke koyamba jili te siko ngai na bandi kofrape mutu nyonso koyamba nga te omoni ke kote ebandia ngai na jeko tokomi boye toye même moral jeko beti sila beti tozobeta badeshe tozodemisio baministre bokosambwa mbongo nyonso bopesaka kabuya ekobima na poa lelo nalobi moke mama marte lucien ekofo azotongela kabuya ndako soki omoni na trahir ye parce que lucien apesa ngai lisusu ba 300 na ba 200 apesa ngai te yango nayoki ka tobandi kokende natiki lelo lobi na kobimisa detone de maïs ngai nalobaki te awa nakoloba te des militants po bato bacomprendre ngai detone de maïs ngai nazasaka yo sympathie nakolemba lisusu te nakoloba nakoloba te 4 dita soki nakisitili nake komela miliki mpo nakomi na mbongo nakoloba nake na meli miliki ya ngombe ifo koyebisa bango nalobi ata nakoya monete me nakomela miliki nango tolobi boye detone de thème de maïs bokabola masango na biso malamu bokabola biloko na malamu boyebisa biso teke bapesaki baindien tofina bino tikoparle bayawa mabundu na biso ye lelo bato ozoseka ngai ye olobaki mabundu me mabundu eyaki lelo bazobisa ngai te ke ezalaki bacarton vide mais moto il faut bakate mutu c'est jouer avec une institution République démocratique du Congo yoka Mobutu Sese Seko nazopesa bino exemple baye na cercueil ya Balembongi na aéroport kuna Mobutu ake kotala bake koyamba oyo Balembongi akufi toyambi corps mais Mobutu asa yebi ke corps eza na kati Balembongi aza na plafond na mbinzi ake ayambi corps na aéroport cérémonie bakomi na ndako. Ok, merci beaucoup. Ngai Mobutu na yoko tala Balembongi akufaki asenkini bofongola na pese motation bakomi kutala bofongola sergei mutu na mutu zoki ekeko merci na Mobutu Sese Seko zaki maele bofongola boye eke libaya bosakani na Mobutu Sese Seko kukumbwendo ngai na keko yamba libaya na aéroport Mobutu Sese Seko kukumbwendo zabanga milele na milele altali boy apambi na libaya na se alobi Matali Kolo, Matali Kolo et pas d'esprit, division présidentielle. Batibakuti et Balembongi à la ligne. La peine de Nabilamba. Quatrième moutou, Koufam Balamoko. Parce que Abimi conspirateur, au conseil chef de l'État institution.
bakopardone yo te akata ye mutu me lelo kaluba azokosa batika ye kata ye mutu lelo François Beya oh ake kovanda makala kata ye mutu on les appelle les conspirateurs Shadari boyokaki Shadari alobi yoka des albums nane mobim ata jibem piana abimisaka nane moko des albums te ata Werason akobimisa ata Marie Paul akobimisa te mais Shadari oboyebeli abimisaki on ne peut pas nous intimider premier album on ne peut pas nous intimider deuxième album bamoni tata mukolo na libandi avandi na se tokolala baboma biso ya Kabila yo deuxième album alors troisième et ça akende libela désolé est-ce que vous comprenez biloko biso tobanda kosala na se tozolala nde biloko Shadara komi kosala les grands boxeurs nakopeba grand cacher kusiku soki moto alobi mama na yo pesinga ye mama na yo lelo tokokende te tokolala baboma biso ya Kabila yo yoko Kabila koni otanga na makambo na bino te je suis pas là-bas il faut pas me déranger tellement il faut pas me déranger ozosala shoni kino nyonso asekiki yo tokokende te Shadari ale soki omoni nde avandi na sestadi aleli la loi de congolité de père et de mère ntina mwasi na yo azala de père et de mère loi wana papa mboso atelemeli yango ndeko lezer atelemeli yango bindule atelemeli yango yaya bakolonga biso te nous sommes des pères et de mères élection tondimi 2023 tondimi élection Félix akobima mama nana manoni asali baplein koto baplein Félix azosala baplein tokopesa majorité mais biso nde il faut torafale majorité ya kokanye soki ekoki boyebisi babimisi lisusu bapesa liboso baexécute te mpo na nini la cour constitutionnelle féodée cour constitutionnelle inféodée traître maintenant bacanadien babimisi arrestation de M. Kabila Kabila abomi bato ebele Kabila abomi Bwauma abomi Matungulu abomi Mbunza Mabe abomi crime contre l'humanité abomi Kongolo Mwenzi abomi Bundu Jakongo abomi Katumbe Mwake abomi Papa Wemba abomi Mwana Nsemi abomi Ebaske abomi Mantel troublement abomi Misangai bato Mwana Nsemi bazali na fingi te me nazoloba makambo yesu po erara teki gouverneur ngana mwana kite lobi bato bakokufa na bako ye moko telemi na nzete azosa bomoni yango te démonstration na nzela bato na ye bazolanda ye ngana lobe malaba lendi bato bakokufa azobalusa nzete nzoka libo tobima lobi boyatelekama moko te nzoka moto ezosala bien bato mwanazoli bolimbisa ngai aza papa na nga me biloko asalaki nde na comprendre nga nalobi balubo nyonso na bakongo basi merci beaucoup na papa mona nsemi démonstration simbi te ata la pression ekotimba parce que yesu masi aleki nyo yaya tout genou franchira devant l'éternel Dieu tout-puissant dit amen ngai na bino bazotuna bato nyonso baprésident nyonso parlement de groupe baconscience babi asala kisi makasi nde place na ndimi munene na nzambe na ndimi munene na nzambe mpona nini
baninga na nga nyonso kisi ya kozakana te mpo bayena soki oye na poison natali yo tike yo bayelaki nga mutu moko na poison nazotanga kombo na ye na écran nana batata yoka mbo nakotanga te merci naloba kaka nakoloba ye te ye moko akomiyeba me nazopesa kaka histoire namoni jeune wana aye na poison biso nyonso tozalaki bango bazalaki aye président Gilles naye pa na yo boye na boye baprésident nyonso bazalaki nalobi bon nandimi boya tosangana eza président parlement sala mosala na ye mais ere kaka silisi mwana moko ka place tovandaki baza batémoin prophétesse atekaka na ye masanga me prophétesse kaka na place tovandaka abandi kotutuka aza moto abili président Gilles Kotao nete lango masanga alobi mama olobi nini camarade na moko aza na poison atutuki nde place namonaki nzambe aza nzambe ma ebi nayebise nalobi biloko ye nango zonga esi nayoki yo atindi mosusu ayenga naza communicateur kabuya boyi biso ngai naye na travaille na yo otravaille na ngai me obanga kopesa ngai mbongo nabi yo travaillaka mpo na ye te pesi bie mpo na mbongo nga mpe naza kombatana nazwi mbongo kende akei lobi namoni akomi kopiblie kabu ya champion nyonso na bayebi nango tolobi boye on doit changer baministre ebele bozosala mosala te chaque ministre efo alona bilamba bambongo bozozwa ministère nyonso efo ezala na bilanga na ye zambe eza munene ministère nyonso bolanda exemple ya papa Gilbert Kabanda bosala bilanga nazochite Kabuya Kabila a trompé les combattants et combattantes hier. FIFA. Mwana mama. Mambu maso. Fati a changé le système de bien donné à Bimi, bien donné à Ko. Il est FIFA. Il y a mission de Sarako Pessimbo Abo. Na cour constitutionnelle wana batama ele bafandi me Fati asali bango système ya fiko. Il est FIFA. Dieu donné Kaluba Sipuli Bandae. Dieu donné Badi Bangafanda wa. Dolingi politique ya Badi politique ya be. Il est FIFA. Alors lobi la pitié ezalaki opesi mbongo abo Fati de fa bakongolais alobi bavérité nyonso alobi nayaki kokuta Congo na trou na libulu idepesa viva nde tolobaka Fati akuti Congo libulu te me érosion na kati ya érosion yango na ligoro de moko ya mande idepesa viva nalobi Fati aki okuta Congo na libulu te me érosion me na kati ya érosion mo ezalaki na ligoro de moko ya mande si azolinga érosion ke epikama te kaka etumbama ase yango eloko ya liboso esengai na kozwa ligoro de libanda yango mokili oyo babengaka chine arambe autorité morale lelo Fati akomisa ye mwana po ekoma soko finie na mandefo eleli finie na libumu eleli nayebisi yo mbutu mutu ekoti na kote ya FC sakotaka réunion te lundi na réunion balobi bazokende na congrès bazochange statut ya parti na balongola Shadar asali ni mutu amandefu pa komolula poste o kindoki te toyebisaki bango baza affaire na mwana nko Fati ntango papa akufi atiki biloko nyonso livre ya 800 page na ndako eske kosila lelo jusque là Fati autilize kaka bapage misa première page comment débouloner les dictateurs esalisa sebe asabi te salamité deuxième page comment je n'ai pas la majorité comment je peux obtenir la majorité entre ya union ça esabi te salamité troisième page bayebi eloko abombeli bango bakotuna ngu na
nayebisi yo matata ponyo ntango ayokaki dossier na ye constitutionnel lobi incompétent matata ponyo abetaki maboko mais décision ya lobi eza le tout première fois matata ponyo alala na mbetu na pantalon sa kolongola basulie kobosana te lelo chef de l'état kozala na zanda bisika ozali yebela